ils ont commencé à mieux exprimer et à s'intégrer, pas complètement, un petit peu d'intégration. Moi je pense qu'il est audace, des trucs comme ça, vous êtes des bourriques. Vous resterez des bourriques. Tant que vous ne compreniez pas tout ce qui se passe dans notre pays, vous resterez toujours des bourriques. Moi, à mon niveau, on dit à mon niveau. Merci. Papi Gen à mon niveau. C'est quand à mon niveau, je sais qu'à mon niveau, je m'exprime peu que je. Affaire à l'Éna l'âme de Bamara. Affaire à l'Éna c'est une langue aussi importante, venue par l'avion. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Baninga tango kokie. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Pointi coin mototeo tolobe la vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire tolobe la vie. Papi Gen. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga noté. Papi Gen tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un gueux aujourd'hui. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Topasi binombo te partout Bolanda Kabiso à travers tolobe la vie officielle. Vraiment un grand merci na bande nyonso oyo bo disposa ka baton ya kolanda biso to ti ba boulot. Ngomoni biso boy na batenyo to ti bina ba boulot. Donc tokutana selezino esenga to sala émission après na leki kuna musana zuyo ndeto yeboy donc tolobe la masolo après mariage yande kona biso selezino na Sarah Martinette yango moni lelo tokutani poto beta masolo. Voilà, merci na grande équipe à tolobe la ville honorable 4 fois prêtre Washington. Grand pays Naminique, merci Nayo, Eric Chimano, PDG authentique, Pino Ser Gostino Massosa Papa Social. Bokola d'émission, Lissousou, et pas Yande Konabisto, c'est les îles Congo Mondial TV, Congo Mondial, mec, comment les Congo Mondial, c'est les îles Congo Mondial, c'est les îles mec d'ici.tv. Ah, ok, non, moulaï, hein. Congo Mondial, c'est les îles mec d'ici. .tv. Faut s'abonner. Voilà. Pardon, Papi Gen a tiré le poème de Zolo. Le banayo. Tena ebike babone mingi bazale ti ba do ba ah ndeni te so tala Papi Gen directement yo talanga. So yo talanga yo tala Papi Gen. Si. Parce que Papi Gen va chroniqueur RT. Un journaliste avec une carte professionnelle. Basé belé mais na lobino Papi Gen. Na lobino yé parce que yé avant tout journaliste master nanga. Avant tout journaliste maître nanga donc entraîneur nanga ya boxe yé. Ba maître Churamboma l'imbattable Churamboma. Je te salue ba. Na bete ya zalati. Na bete muta na bete. Imbattable. Bete zate. Et puis on a banini mbatro ba maître Tony Mukumbu sur le grand Mukumbu sur Nzambe. Donc ba juba jona de fois petit nanga JR na pesi mbote place aux ali. Champion d'Ombo. Voilà. Continuons nous. Alors, Nico Itile. Ouais, Nico Itile, Boba la maman Irène. Voilà. Alors, Nabi Kebande Kobola Ndabiso partout. Émission sur Salio Passi, Luka Sidomela. Sur Salio Passi, sur Salio Mutu Passi, Luka Lissusu
Du coup, c'est l'homme sur le sous 500 lotoko, 500 lotoko naba et au sol sous passe makasi. Donc il est grand temps qu'on t'a la nobisoté. On les a vérité. Pour chaque semaine on nous a abonné ses yeux. Donc on t'a la nobisoté et rango. Ça sert à rien. C'est une bonne. Moi muke na on est single ndé naza nouveau marié. En tout cas, fait les gars qui bien, il y a un asco dans sa route, il y a un nouveau marié, na lingi bamasa. C'est les inabali. Ouais, parce que chaque chose a son temps. Donc, de balobaka. Na regretté au moins na bali na ye pour na regarder un responsable. Ce qu'on a valorisé qui responsabilité na ngai vis-à-vis à foyer na ngai. Tato bundela mboka c'est-à-dire que to bundela mboka. Ozo parle mboka to bundela ngo parce que to lingara nde to sala kaboye, to bala kaboye, bino ba musicien bocha na bino ba sa ba bimana no ba musicien. Il y en a que moi je suis un peu différent. Ce n'est pas mes collègues. Ils sont pas mes collègues. Moi je suis les collègues de Wayambo. Bon, moi, Bokechi Wayambo, na maman Didi Asuta, maman Didi Asuta, ma bolongo inda. Na pese, bon, moi, commandé et sauté, na maman. Maman Lili. Bon, moi, Nico Itiler, na maman Irène. Bon, moi, Babé Masombote, na maman. Bon, moi, Ipo Aïsa, na maman. Bon, moi, de combattant tout Francis Mukonza Congo, na maman. Odombo, Abala déjà, bon, moi, Odombo, Abalaki, na maman. Vous comprenez? Donc, la plupart des combattants, au monde Istema Nzembo, Soda inconnu na pesi omoto na la mère de 5. La maman de 5 Mundele. Vous comprenez? Donc, au monde combattant nyoso, résistant nyoso netinga, artiste engagé, c'est pour ça que je vous dis que je suis différent des autres artistes. Boya bisa baba la bino. Bino ba maman ko nga moi sa boy. Baba la yot. Mariage ba ba to aye. Ça là mariage, on va boire bobeta ndule, to boya bobeta ndule. Bobeta bo ça là mariage, on a fête ya vie na yo. Na moi ki so ba mo les gars na réseaux sociaux. Neta ko intimider bato frère. Au sali ku to bien o yena yo te. Quelle mère? Na kipa quelle mère na était puis muto pe na yebna nga yete. Bato ba lugara na lo ba komba selezino, na finga Bokechu, na finga Eso, na finga Nico Itiler, na finga Babeto, Zorobile, na finga Mama Kelani Vero, na finga Mama Mongala, na finga Maserati, na finga Papi Gen, na finga petit na besoin Gisèle Umba Diamano rapese mbote place azali, na finga epona zo gaz. On a finga Churamboma. Boko tikala ko zo gaz te parce que nous on est en train de se battre pour ce pays, on est en train de défendre ces peuples, pauvres peuples qui souffrent. Au jour d'aujourd'hui, bon, moni Chilombolelo, mais la Masangaraye, bato kuva guerre na este kuna, chauffé, état de siège zéro résultat. État de siège à l'Okuta, état de droit, il y a l'Okuta, il y a champagne, il y a voyage. Donc, Tolobi Boye. Faites les gars, très bien. Faites qui marque, moi, ça qui est maman qui pas vite. Nakoko mangongeli mavaka la mambala bazalaki wana bakoko na biso bazalaki bavandi mavaka la mambala azalaki koko mavaka la mambala koko mangongele oyo koko kipulu ayebisa bino tango nyoso azalaki mvulusi na Maroc koko kipulu na Maroc azalaki wana auti Maroc ayeka poto feti pesi la zone azongi na ye azonga elobi donc dans Washington grand pays azalaki wana honorable Washington grand pays na poso moto moyindo na mutu mundele azalaki wana osomba jise diboko azalaki wana kosi mato monsieur Borel azalaki wa manena mbongo osomba donc ba evala dengindu bazalaki ba coach na biso njili nani coach na biso musicien oyo asala ba musicien belé pe na njili Obe Makusa le grand coach mpaka lowi alaki wana ba Flori Mamengi bazalaki ba Flori Lubaki ne boga Flori Lubaki azalaki Gifula ba vient nga $10 oso comprendre $10 porte de $10 ba président de Mputunzus na Richard la Genève na Edi na fondo azalaki magatu yena masala ngai combattant combattant chinois na général Malila na Afrique du Sud bayoka na pinate mais vieux fondo na ibisaka azonga na nzela comme ça ba musicien on a parce que ba pesa bango bazwa pe retour te fondo alaki bon siko yonga na bigna nazo profiter na pesa penda ba merci nanga surtout na grande sœur nangai Régine Lusilu mbote na yo yaya na ibelo na opération te na vie nangai na petit frère nanga Papi Louange
asali mingi na oyo kele kutu manjoto ne abeli kuna kobela petit frère na ngai Sapin Makengele oza professeur na université ya nini ya Denar nani na Hollande on comprend ba masa na ba ipo isa balaki ba ziko force Fumweto aziko force alaki vous comprenez donc bato balaki belé grand frère na ngai o azosala ONG don dédié ONG don dédié John o a cofondateur John Makengele kuta zo ko ba partenaire to papi gain ba osala émission John Makengele comprendre c'est l'assurance donc a ko ba partenaire venez chez John Makengele ONG don dédié o ezo ko ba partenaire tout ça ça ba offert ba orphelin na Sud Kivu na Rutshuru na Niragongo partout na République démocratique du Congo do sali sabano ba enfant de la rue to ko tsabango ba classe to sali ONG biso to na kata ONG wana to sali et puis na pesi vient na le bobo zéro fainéant archevêque le bobo azalaki na pesi ba nikes ba yagambote ndeko azalaki merci yaya na pesi Tarkem Bouakassa le PDG de PDG Tarkem Bouakassa passe dans la pesi ombote et puis la pesi mutu merci sous makasi na John Madoda de PDG de PDG voilà masanga John Madoda merci batono stu ba edengai na ba 50 banini en tout cas oboye que mariage ba bala ngo mutu moto na kolo batenga na mvwama na richeté mais je me débrouille na pesi mbote sur na Pichu Santiago les solistes stars et puis Adi Londolé pourquoi pas Mister Siatoul. Voilà, na continuer ba remerciement na moi ayoki moi si nzambe leki na ngai Yvette Makengele moi si nzambe mbinga nzambe motema Yvette Makengele matendele pa yaki la pesi mbote Magalilo mama le grand coach sus la grande coachette aux enfants na pesi mbote makasi na évangéliste Désiré évangéliste Désiré bien évangéliste Désiré na pesi mbote assemblée makasi et puis évangéliste Jean Didier Ziko na Lyon donc basa maman Yahi grande sœur na ngasu maman Yahi maman na Jason donc ndenge zabo otanga na bato belé te janvier kizaba merci donc mariage de kitoko wana zanga na si ça te wana yaki mariage coutumier ya ira ele omo ya Gaïa réseau ya donc on peut ça na date te mais boy bakake ya Gaïa réseau ya donc wana mariage religieux na mairie ya mariage siècle et puis na pesipe ba sur la tête de mes ex tous les ex na pesi bino mbote bon place memi bino bon place na memi bino donc c'est un biga ba ex na moko et c'est parce que non c'est la balle à aventurier nga aventurier abali mais bino pas ça no bon balate bato bolanda ba mise bon balate Boba, faites ça mais moi je comprends pas Papi Gain. Moi il y a des gens qui apparaissent à la télévision, dans les réseaux sociaux pour raconter des bêtises na bateau bazo bundi na mboka. Tam chose pas pour intérêt à bana na elobi so akufi baza la bien. Aux gens mais azo ko finga, azo ko ba ke lo ba peksa ba concert. Est-ce que zoba yom de les réseaux sociaux pour ko lo boya ko na ya bina ngakutu yete mutango. Ara ba lox wala tu peux tenir Congo. Ati t-shirt à Congo zoba ya ndengwana. Yo za zoba moi ya ndengwana au moins ko fingo mabe mais na finga te je suis un responsable mais tala oko zwango ya bien na yo bombi loko zwango ya gros aux enfants aux enfants en gros je vais coopérer avec les chinois bateka ba grossiste o nino ba lukilanga chambre moko boye na bomba ba quel mère rebelle moko na robimisa comme ça au recevoir on a motema malamu aux enfants quelle mère donc si on a moko bien a genre le baké non tu as ko trouble le mariage à ses yeux on va bang sanani yo mo ba combattre bang maman Véro kela na yake maman ngala alaki wana ba babe masombo baza wana bato ba bienvenue. Et bon, na ba grima sanding wana bon. Na comprendre ba so bango te mais todo bunda pona bino ndeko. Te mais tout le siko yo sur la tête de tes ex. Ba ex ba kamo mutama bali. C'est la tête quand je gire sur leur tête. Et ça a réaction non na réalité moya na mutu na ngai. Aux on parle et na mutu na c'est la tête de mes ex
Donc ce sont des ex qui m'ont foutu la merde dans ma vie. Alors c'était les moments où moi aussi je les rends la merde aussi. Ils vont recevoir la merde. Vous voyez? En regardant la vidéo, vous allez recevoir la merde. Dites amen. Voilà, c'est les Zino. Ah, ça se passe comme ça. Thierry les commandos. Thierry les commandos. Na pesi mi open bote place bozali sa béton marde boyete et bateau bayete na silikité eza contretemps poto pesa mboka ba contretemps sala et tout mono yete na silikité na pesi bino mbote ba Jean-Marc Ngola be pala de Ngindu ba Solbaka ayete mais azaki malade comprendre en tout cas PDG Mamila na Adida Simba en tout cas merci na regretter ka viens nga wando na te wana te wana ana besoin de ça na fête na bazoba ya ndenge wana wa leader te pardon tika manga papa on ne mélange jamais des sables avec des cailloux et du riz. Là j'emploie l'article partitif, ce qu'on appelle dit. J'étais sur les bancs de l'école, les bourriques de la 4e catégorie comme ça, je ne peux pas les répondre. Donc, comprends, si on a la zoba, il faut raisonner mieux, il faut raisonner à droit. Tant qu'on raisonne droit et puis qu'on oublie à rabattre. Et tu vois. Mais nous l'avons connu. Nous l'avons connu jamais sur les bancs de l'école. Quand nous on partait à l'école, il y avait les gens qui faisaient l'école bouchonnée. Alors aujourd'hui ils ont pris quelques phrases en français. Aujourd'hui ils sont arrivés en France. Ils ont commencé à mieux exprimer et à s'intégrer, pas complètement, un petit peu d'intégration. Moi je pense que il est audace, des trucs comme ça, vous êtes des bourriques. Vous resterez des bourriques. Tant que vous ne compreniez pas tout ce qui se passe dans notre pays, vous resterez toujours des bourriques. Moi, à mon niveau, on dit à mon niveau. Merci. Papi Gana. Oui, à mon niveau. C'est quand à mon niveau, je sais qu'à mon niveau, je m'exprime peu que je. Affaire à l'élève l'âme de Bamara. Affaire à l'élève. C'est une langue aussi importante, venue par l'avion. Donc, ils sont en bandaraboé. C'est comme mettre, on a souci un peu à la biseau. Voilà. Donc voilà mon frère. Voilà, ça se passe comme ça avec les Zino, partout. Papi les rois, car illimité, formé la souka. Big up, Nayo, Papi les rois. Mon vieux, il y a plein de respect. Je salue aussi ma fille. C'est là, pardon, je salue ma fille aussi. Ouais. Je salue ma fille. Ouais. Ma fille, Ketia, c'est les Zino. Voilà. L'or, il y a pas de Lorena Mamimbi, il y a pas de Maman Joël, moi ça papi louange. Merci Loba. Ah, voilà 4 limités, gars. Voilà silence. Fédéral, mon vieux Robert Biongo. Ah, fédéral, n'allez là au papier. Mon vieux Robert Biongo. Respect. Oh, fédéral. Respect, Nayo. Défauté. Maman Kati na nani oyo na mobile na papa Edo. Papa Edo a parce que je remercie ma belle famille. Ma belle famille, maman Fernande, merci. Nande ba gauche droite batute na bambula to sala mama ba na ngai bandoki bazaki belé même jour à mariage ba menacer ngai na bitumba et puis na remercier maman Fanny Makep maman famille Makep moi si à Freddy Freddy place les Bogar Mobo moi ça Freddy yem da sala ki maman la reine pour me contre mo benga reine. La reine Martinette. La reine Martinette, Sarah. Notre reine. La reine, ça, Moutasali, maquillage, c'est bien. Isaac, comprendre. Mais, n'a pas si, Noko Nanga, Bokino Nanga, honorable Stanislas Mouké. C'est là, si, n'a pas si, Papa Flavien, qui donne de la bien, n'a vient Nanga, espèce de fini.
Espèce Lupine maman na biso ma viki azaki wana neve na ngai Sydney Lucilu azaki wana do champion de boxe champion ya l'élève atelier linéaire alaki wana c'est la bino yo mdona oloba il fallait ya ngozonga ntaba voilà ok donc faites kaki bien en tout cas te remercie pour Kondo bazaki maman Elise Julie Michel les grands beaux-frères Jean-Christophe Patrick de Panama Joël Pessimino Mbote Mingi maman Carmel Ketia belle-sœur na moi outaki Grèce la patronne comme on a Dorcas Mouké na pesi Mbote pas aujourd'hui. Alors vous dites nous notamment mon actualité makambo ya musique oyo na yoki bino ba combattant mo ba proposition bi makeno ba musicien ba ya pona bo solo la pona yo lo bani Papi Gen tala omoni ngai na raisonnement na ngai baninga o bazobenga ba combattant o bazobenga moni ya ngala ba mo na kata komba photo tika divergence ba divergence c'est bien te photo ya na liloba moko ozo comprendre ngalo ba lelo bato ba finga ngai na moni nyama moza na kisa soki mokaka so makaka moka soki kaka soki na zo banga na yebani te mais comment yebi kombo na ngai ngana yebani te na feti nga bato ba laki wana na misu na yebi bango te mais ba ye parce que ba yebi ke mutu abundela mboka et ça intérêt quelque part mais bango bazo bundila bato abundila akumisa ne bato bana bota akumisa ne ga bato ozo ba banda bota ma yeba ta fiche de paye ta carte pour l'emploi qu'on a qui ne sera raté a salate azana fiche de paye ta bi passe à caillouté biso nde ba bonhomme biso na mbongo caillou nanga mais ça faut tinalité parce que mboka ya bien même le ko mboka za bien te faut net yé makamaka na komisa bato fa lo ba pe mboka za bien te batinde ta funda afinga so ngoko ma porte parole du peuple c'est bien ça ignorance carrément ça ignorance mais quand mon frère quand tu es ignorant c'est-à-dire tu es devenu fou au lieu de nier mboka tout bien aux a raisonnement mboka tout aleki na raisonnement pour moi so obambia libanga place wana akima pa ogangela o ozomba mais yo bazo bamino mama ba faire souffrir bino olinga ko landaka mutu mo azo vivre na mo sena bana e bien a vivre na business na ye atika ne kutu musique a betra musique pour na l'accent yo banda okumisa no ko fingra selezino est ngai bana nabia na yo bazo sa na ba koni mfuato basala ne ba mission ba zoba mo ana nzala asukuli kutu na rolo ba montada rolo ba makamususo asukuni kutu bien te mona asukuni na kikoso oyena kikoso na simanda ko do aniki biloko na bango bien te mona nsudi nde ba sala bon ozo ba oyo ka dan nsudi na iye muda ko sa ne otomo mutu opina doki o santo ya yete malinga kaloba azo finga nga selezino ayebani finga lobini no yo ko ba selezino ayebani boso mtabi ebani te seka fingio mais nga siko zo kamsanga parce que selezino ayebani te mais nga so na lingi na moto te na je vois pas l'intérêt que na yo lo bantu na réseaux sociaux na lingi moto wana te na ko reprocher moto na ko linga na faire mais tika papi na ko linga na faire revenir moto na fait accomplir à comprendre quelque chose à conscientiser mais na kolinga te ke na bano finga mutu moke asalinge le hote ozo comprendre donc si connait des zoba wana abanda ko lo ba kombo na banda kala mais yo mutu yebi yete na yeba nte lo ba kombo ne poni si ozambwa ngala na zela za Papi Gen na za valeur mo na yote to ndenge mote est-ce ngala muninga na yo na muninga na yo important na za muninga na yo te poto ndenge moko te totikala pe ko zala ndenge moko te yo za porte parole okumisaka batu nga za porte parole ya peuple na za porte parole ya nzambe na yebi yete to wela ni amona to salaka c'est les signes azaka talako ya bar oui j'assume na zaka talako bar atalako sala lingala mais DJ ngala na ba matériel lelo ozo ba yo qui porte parole na on ozamba ki DJ bimi lelo mais siron ezaki atalako animateur ya bar discothèque bar ngaki barman te na ki discothèque barman aza moto a serveur bato ba benga awa serveur ozo comprendre donc c'est ça vous comprenez raté bo va na kini wana bo vande belé bo comprendre mako sala te bino moko kumisa ba politicien bino moko kumisa ba ko lombele ko leka partout aya na c'est pas na chemin ko senga ko senga et puis azo ba ke moi si ngala oza te moi c'est na bali avant na pas musunga be pas mususu
parce que au moins ça salarié bien basi ba leki sur na mayele deux fois hein ozo basi ba leki sur na mayele moto comme ça moi c'est moi ça na moi ça solo hein oh papa au moins nga fana bala nga fana bala na makama bolingo bolingo tout nga de ba question nyo aussi na répondre ozo ba ku ya ko sakana et puis na makama ba coûter pour na yebi que to ba na moi c'est na boye anoki musu ba nga ba ko confondre moi c'est na mais ya za blender aza blende na cerveau na niveau libala aza blende ya osakana te ya tonda donc yata kusondeni elle vit bien elle travaille elle a tout elle manque de rien moi son gars je travaillerai jusqu'à mes 67 ans vous comprenez monsieur ce que je vous parle à ce moment donc monsieur arrêtez na roya bizarre avec le président Jibem Piana ça c'est la dernière justement ça n'a porte-parole naïo porte-parole mendiant kemandier quand il veut te kemandier donc alobaka situation na santé après ça information ya groupe na bino so ngana répondre ngaso tout ngana répondre yo ngaza mutaba ote na vandi bo te tout ngana répondre yo ora ka na ba te ko toucher na ya répondre je profite de l'occasion il y a ça avec respect je dis bien avec respect si ça vient dans ngai quand frère va mettre les double one na ça massa na ngai mettre CB na ça va tout pour la ligne JB c'est quelqu'un qui chante bien mais vu condition conjoncture il y a mouvement combattant mouvement il chante très bien nous les si là on a problème mais qui ça porte-parole na yo asumbarania papa ngusaka bien ta yebia ta papier asumbarania wesagi obi wesagi aki kusumba kose wote ayeba ta ba chasa ayeba ba chasa ma ayeba na yete ayeba ba chasa ma kale so la tarawana kale na bino ba sa yo uti Belgique comme na kale so gata ndengwana ndeli bende ruiné mo linga mi bana ndengwana mo bana zo bona ke da corps moko maladif c'est maladif mais moi ça sera lingué mais maintenant en Belgique mais mon frère vieux frère je te dis vieux frère un jour tu vas atterrir dans cette terre là au Kozoyango au moins mangitu ko ngana swaka na yeba te na ko zo mangitu ka to na otambola mangitu ka ndanga ba betinga gilingi ozo pa yo faut tout na mingi na ti lokole oki otu na ba journaliste na papa ngana ba bangote wa nde basubila ke na monoko yo ngapi na moko ba kango ba fulo ngam na sumbila yo na sumbilo ba na monoko comme ça tu vas te comparer tu vas demander à faire rigoler comment il mange de la merde tu vas goûter cette merde donc na émission ya ambassadeur président JB avec respect on a rien à respect pourtant na oya sima na ba quelle mère na osangisa bino tout na osangisa na osangisa bino tout on a respect na respect ya président JB pona ngana lela to ngana na pesa na pesa yo nyama ota mu kongondre so de mouton libumonde so de mouton linge bukana c'est de tout cas kema basuka era mbala suka président JB ngai tanga na kola na kisasa tana obeta la wengel parler par les grands coups du sel contre tous pire vient na roi soleil Marie-Paul mais tu as besoin de la mort ya to comme ça bato ba comprendre la nzela mona été papa nanga même à Zonction na poto je suis né à Liège tu oublies ou quoi voilà moi je suis né à Liège donc voilà donc ngai tangu nazobeta musique nanga mo ba mosaka wana ba so mokaka so na azalaka te ngala no mo ba Roger Ngandu Charlie Balaka na mona ba Sankara de Kunta ozo ba Blaise élément yo zalaka wa ozalaka te na yesi te donc yango na émission bala président Jibem Piana pesa mutu na yo benda e matoi parce que quelle mère raison en gros
nakoke pas ba grossiste. Voilà, c'est le dino. Tout maintenant le solo. Sikoyo na ngai sabino obetinanga question bi ngai négociation ya ndule. Tala ba ndeko na ba combattant ba zo ba négociation ndule ba zo sala sabino ba G. Ba ebi o ba zo sala. Comprendre? Ba ebi ba zo sala négociation moko ezate. To boya ne distraction. Biso on a problème na ba musicien on a pour tout ça négociation makamni. Peuple musicien congolais, azali peuple, aza compatriote yamboka. Nous vous invitons à venir de votre patrie. Il faut défendre votre patrie. C'est là où, comme l'engagement on a biso, et on a une négociation comme ça, mais négociation c'est en route automatique. Bon, c'est la réponse là. Négociation moi zate. Négociation ko za te bandeko na ngai ba combattant wa zone ngake na voie négociation na pesi au conseil ndeko ko ke na négociation te négociation za te parce que les gens là moi-même je les suis. Je suis un chanteur, je suis un artiste. Na go baluka na go kumisa mutu na go za ko mape ngra na mutasal sa ngai. Faut qu'il yoka na pesi ombote tam so lobia ndeni atani kombo na ngate na pesi ombote faut qu'il yoka. Donc yango na lobake na ndenge moko ya bien ba ya Laura Sokoko wana ya Laura Sokoko ya na pesi omboto na comprendre peut aux patriarche wa grand patriarche ya Laura Sokoko na pesi omboto ko tala kaka wa ya mbote tala kana ba biso nyoso ozomba pesa biso makasi pesa biso ba moyen to tambola to bundaka ya Laura Sokoko na bengi 4 fois wa mo benga ko 3 fois ngala be ya Laura Sokoko ya Laura Sokoko ya Laura Sokoko ya Laura Sokoko salanga plaisir. Voilà donc voilà négociation moko ezate on non négociation ko tikala pe ko zala te bo rêver yango te mboka na biso mokole ko zala libérer nyo surtout et ko se débloquer automatiquement. On se comprend. Merci beaucoup. Voilà, c'est Dino. Kimbangiste ba kanela. Kimbangiste oya solo. Kimbangiste oya solo. Azali Kimbangiste net ba papa José. Papa José qui solo kele. Vous comprenez? Parce que Kimbangiste ya solo. Parce que azo benga mutu oyo na ko ma place ba kanela nga. Azo benga mutu oyo azana ba posa nyoso ya nzoto zoba ya kiangana. Aza Zoba, c'est une qualification, je ne l'ai pas insulté. C'est une qualification. Aujourd'hui, Papi Gen, si tu fais des bêtises, Barobengo Zoba. Non, Barobengo con. Bon, Barobengo con. Et Talio, Bino ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. La personne à qui on est en train de parler, c'est un con, c'est un farceur, c'est un escroc. Il a fait quoi? C'est un malfaiteur. C'est un dealer. C'est quoi? C'est un mafieux. C'est mafieux. C'est quelqu'un qui invite. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Attends, mais mon frère, je te dis, Kiangana, c'est un malfaiteur criminel. Il est en train de contribuer. Et de contribuer au malheur des peuples congolais qui a favorisé les désordres au pays. L'église n'a pas besoin de soi-disant église papa de Angenda. Papa de Angenda, papa de Angenda, moi papa de Angenda, papa de Angenda, je lui dois du respect. Parce que natanga tata de papa de Angenda, je représentant de l'église Kimbangiste. Kimbangiste. Je connais l'histoire de Kimbangiste. Vous comprenez? Nabanoko manutaka ba mama mwilu banana na yebi papa de Alungana, papa de Angenda Kuntima, na papa kisolokele na bosan mususu wana. Vous comprenez? Misatu ka. Ba kimisatu. Vous comprenez? Basaki ba neveu ya Mvulusi Kimbangu. Ba neveu. Pardon, tikanga mnazo loba. Yo tuninga histoire ba ki ba neveu pour Mvulusi Kimbangu abota te. Papa, na histoire réelle, bakoko mangongele ba yebisa biso. Ba Mvulusi Kimbangu boto maman qui pas vite, yebisa famille maman qui pas vite bazala wa. Pour ninga bango ba ma famille. Famille maman ba neva maman qui pas vite na ba ande bazala wa. Maman qui pas vite qui fit aussi o azaki prophétesse na biso na Congo nzambe, motinda mi ya nzamba kitaka na se batumba e vif na mwana moko. Mesiko yé muta batasali. Mutu wana aza complice. Mutu wana aza complice na occupation. Parce que
tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui na mboka wana pardon yokanga nanu konde konangai yokanga nanu azo contribuer na ba malfaisance nous ça na mboka wana ozo comprendre ako bengisa bato basimba bakisi nga tunaka avana na accélérer abengisa kanambe kuna kanamba longola mapapa te mais bato wana to bakina ensemble kuna balongola mapapa ozo comprendre abengisi Chilombo akekuna Chilombo a combiné aketi na ba Israël partout ba église ba citadelle partout par-ci par-là ozo comprendre ozo sansa nzamba bokoko na soki ya solo pendant kamba wana ya mvurusi kimbango ozo comprendre yo mutu ozo lobake ozo sala ba prophétie yo mutu nzambe bato na bakanela bato no bafinga bato na ba kelmer na ba téléphone pona tozo mona eloko moko te o bino ngoko tsa bondimisa tso makasi mais biso to bona biso ozo comprendre to mona vérité en face pourquoi bolingi to kota na lokuta na bino to kota te kaka na nzela nkamba na bato bakufi combien banda époque papa de ngenda ti lelo bato ba continuer okufa yo za mosali motina mi yanza bokabona bandeko na yo bakabona église kimbangiste kabona papa marteau bazali papa moko musuna olekana papa ngwa kimbangista papa José na pesi ombote biso to soka ba news to za balobeli ya peuple to balobeli ya mboka tango zuma kamoko to tambola bien te photo lobela yango ondimi kadima oya moluba bazana ba église na ba ya baba ya bina mama ndefu lelo komi kimbangista ondimi ya lokuta yo kaka popesa biso prophétie ke nani Kanambe 4e président yemda kobongisa Congo abongisa Congo ngo ayo sabino kutuke je vous dis pas au revoir je vous dis à bientôt au moins à bientôt zoya ayo sabino lisud ka moi lobi ke moi je mourrai par une balle dans la tête ozo comprendre ba ça so ba chez Medvedev na Poutine to yi makambo na nyoso ozo comprendre oyambi Chilombo yeko koso oyamba chala mwana même chala mwana la même chala mwana oyamba ki chala mwana ye aloti Franco bana oyembela mboka azo réfléchir na ba politicien ozo comprendre aloti Franco ebisi kasi mombo zolo ba nanani obite baluka ngai natabula partout yako luka na ko beto na ndenge moko tala baluka na munduki na papa Malembe na ebisi bino azasko et puis mutu azana ba posa ni tsukanzo nga papa gen nga ko be ko nzambe so lambu si de bibembe wana bengo bena nzambe pour le seul maître des circonstances et des temps les souverains premiers les nzambe ozo comprendre les nzambe mtasala mto pema oto pemela nzambe mtapesi nzambe te mutaka na ba posa nzoto alala na basi on sait jamais ça pena makangu na yi abe makangu ne mutu mécanicien abong sa ba nini ona wala vie boketu mtaibisa ibisongo mécanicien na ba posa nyoso siko yoki kiangana so kiangana oyebisa biso nini oyo nzambe na bato babeke nzambe to bato nzambe asala biso apart nzambe asala biso nzambe muso azate bato okosa bato na munduki tala nazo lukana munduki tanga komona wana so papa mana zo luke kuna beta e munduki akopala wana bimisaki so pe ya kopa so ni nga mutabongo za soba na réseaux sociaux ba misa munduki mais on va te considérer même na Ben Laden. Autre en France, nous avons protocole, nous avons norme justice en France. Azade a plainte. Azade a plainte, l'association sur la carte partie na yewana, parce que l'Ukraine a recherché. Le monsieur recherché, nous avons tout, nous avons zoba, nous avons zoba, yo, au monde yo. Nous avons fait peut-être qualifié. Si on a fait dans quelle mer? Ah bon, ça va. Donc quand nous avons tout à forme, nous avons makolo. Donc nako bengi zoba za simple nako bengi kombo mona muno wamboka boko kintatikila omoye kintatikila dada mati ozomba ata dada mayo oza zoba omona tibiso kamionete mbona na bana ya poto na salade ana fiche de paye sala wala côté musala na sala mais handicapé au sande te masala aza handicapé déclaré handicapé fingi était na s'équiper handicapé mais il est déclaré ici en France on déclare les handicapés. Camionnette Mbola c'est un handicapé, il ne peut plus travailler. Déclaré handicapé. Et puis avant de pas masse avant de pas ndeko sopa asa roi Salomon là la salon to makambutu. To wana ba vidéo na ndeko la na salon ne ba biso kana pa ba to dindi. Ozo ba ta marque wana. Ba nyama ende wana. O mona mutu na o ngala ko sala ngote na mukili.
Yo bosane prison kendeke à Kalamingite. A kenda prison a sali ba prison 3. A kenda prison la nini. Il fallait la prison moi copie là bien de bani comme si tout le monde ba cop ba chèque ni. Ye prison qui n'a repasser moi c'est na Lisoko. Oh, a repasser moi c'est na Lisoko là y bien ngote. Ya solo. Et puis quand ça venait ya za maître. Maître ko ya la samunduki. So yo ki suyo ndenge na binga na obeta yo. Lukanga to bunda. So gagner obeti ngo sa maître. Mais yo maître moto ke bimsa munduki. Bien ça somo na maître Churambo ba kaneli ya bimsa munduki. Ou bien maître Poisson Gorbatchev. Somo na maître Poisson bimsa munduki. Bien Tony le grand Mukumbusu. Ah, bien maître le Kololoboko. Ah, bien maître CD ça bimsa munduki. Ah, bien maître Kevin Kamusu na Zlatan. Hein? Qu'est-ce que son nom repose après maître États-Unis Kamba Kamuzuna. Azalaka ba vient nga ba vient nga ba grand lion, et grand lion. Action ça côté. Ba côté et bien no grand lion. Grand lion et bien grand lion. Les lions et bien lion. Les kofi nsengo ko di beno et bien. Hein? Ouais bien t'es là. Chapeau le ngambe. Yo se pona chapeau le ngambe ka taira motoki. Ya one. Bon même aoya na ngopani. Yo zu mettre ndenge no zo la ksamu munduko za zoba ba ngoni ba porter plainte ça aux convocations karaté. Aux convocations karaté. Au cas la mudoki voilà tentative de meurtre. Ils ont tentative de meurtre. Mutova na poto bandakala. Yo so bonanga se zo ka ka na face munduki. Na face mbeli. Et ça ba arme blanche. Na zo ki mangi ko ko ngona na kse ba munduki. Na kse ba munduki. Donc camionnette mo tiene osa koya première catégorie simple. Vous comprenez? Donc mbala suka na yongo la kombo na ngai. Pona ko lukola na ndako na. Mais ça besoin de débat kana. Débat na obeti na débat. Ngamu tabona ko sana débat. Obi na no katsene tata mo mayele. Mais elle mo na salle de examen na d'examen de conscience na avant de bino. Moi je peux pas faire un débat avec une personne telle que lui. Parce que c'est un con. Qu'est-ce qu'on va débattre? Mutazo kumisane mutu bien. Na ba mamona. Mamona wa za papa leki na ngai. Papa leki na ngai. Bazo ko sa yo ba diambo melanga ya buzoba. Diambe pesa pe mutu esprit. Ozo ba nde na yo kaka. Ponga na mela diamba te. Ozo ba ya kumisane te. Akumisaka. Ye moko na za ba lo so saka na obimsa ba bilo na ya. Non. Donc mamona ozali père aleki na nga. Ferme ta gueule. Kanga munoko po babino quand ça somme dans français neta fingio ferme ta gueule. Donc il a dit kanga munoko ko kanga munoko na kangiso na ndeke politique te na kangiso na ndeke zala mayele po bato yo zo critiquer ba musicien on a obiso peut télémena bango po ba comme alignement mo biba na cheminement mo na biso bango bato wana ba kumisa ka bato oyo zo kumisa parce que yeba mawatro oso comprendre donc na espoir bien ngai na ko sala émission oyo pour na sabino que négociation na ba musicien zate camionnette mbola ferme ta gueule ceux qui mosaka tu vas fermer ton anis ton cul tu la fermes. Voilà mon finger. Et avec respect, maman, tu es mon oncle. Tu dois te taire. Faites attention de tes propos. Parce que tu as un silica et aux assureurs, tu as un noko. Comment on a eu un angate? Voilà, donc na ebi sibino bo kanga minoko na bino bisika bozali na manqué batu na ngate na manqué population te na manqué ba congolais te mais je vous manque vous les inconscients na manqué bino puis na manqué ba combattant te ba combattant baza na boule ke basa négociation botika so bozo continuer to s'apprendre na bino dans la légèreté. Dans la légèreté, on va s'apprendre de vous. Donc vous fermez vos gueules. Voilà. Fermez vos gueules sur la tête de mes ex. Voilà. Donc, il n'y aura pas de pardon. Voilà. Le seul pardon, il y aura pas de négociation, il y aura des démocrates, comme le langage, déblocage automatique. Donc, et donc, on va comprendre la libération de l'occupation. Les lois, tu as papier gain président. Ce que tu as mis l'occupation, tu as la contre. Donc, tu as besoin de comprendre si le lot va changer président. Le président Zaka Wana. Oh, Zawana, il va champagne, voyager. Donc, il fait sa vie.
Il s'en fout de vous, le peuple congolais. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Merci beaucoup, Tokomi Nasuka. Comprenez donc, dans le chaque semaine, une fois, au matin, au kita. Erango, Soko Lingi Naote, Kota la Nobisote. Erango. Merci Nabilo Sobolandi Bisso, restez connectés sur Tolo Bella Vie officielle. La suite au prochain numéro. Merci. Si tu n'as pas tout na fête nangai et puis bose la fête ya Mouné Nezogoya. Sans tenir compte, je ne vais pas oublier avec les solistes stars. Pichu Santiago et M. Jojo Armani Pasco Ndinga et Juse Kibelo, Maman Maïmona, Babel Boukassa, merci. Polé Chat, oh ça là où est la bise tout. Les grands Polé Chat. Polé Chat. Donc on te dit que en tout cas bah maman Magali, maman Mongala, maman Véro Kelani, Simo Gom Sibamba, Richard Luamba ya Métiol. Akina moi na Richie, je te salue de loin. Alors merci pe na bato basala ngai ba service, bato la maman Nenette oya Api Kunku, merci à ça décoration na bien puis na quel soupli ba gros remerciement na papa Jeff le grand combattant na maman Régine au basala décoration na salle. Merci beaucoup. Mais na yebi si pasteur a loué ça pasteur Saluana muta luango susté. Coureuse à la raté. Pasteur Esco. Pasteur Odo fixe pasteur parce qu'on est pasteur papi. Mouyibi. Ouais, Mouyibi au Sahara, Yibi nga 300 €. Nazo luka eti le pasteur wana. Pasteur papi Mouyibi. Asa Mouyibi pasteur papi. Na oyela on émission mobimba pasteur papi. Ensuite, Yibi nga 300 €. Alou senga sala malili. Heureusement viens nga le ngwango à ta place aux la pression merci makasi après ça biso courant. Vous comprenez? Après tu courant. Mais la pas dans salle courir ça. Bah tu peux pas courir ça. Mais tu vas maramto leki na ngobe. On a biso que mvulu sikimbango zaki wana mama kimpa vita koko mangongele na mavakala mambala na koko kipulu bayaki wana. Sala ngoya kina Villeneuve les Rois. Il y a Villeneuve les Rois, ça Villeneuve les Rois, ça sérieux. Basale nyo surtout aux na carte de pango na Villeneuve les Rois, ça sérieux. Pasteur papi Mouyibi, pasteur papi Mouyibi, pasteur papi. Ngai kuna kopera na pasteur parce que vient le homme de présenter ngayo. Na ko sambu sayo na ndenge nyo surtout. Muta ke dessus na ça. Soko zo singa mbongo te benga nga pasteur papi. Pasteur papi soko singa mbongo na 300. Na la porte pasteur papi. Okomona ingeta intoya kuna na combattant. Tu as des services à sauter bino. Mais normalement qui te sauter là, te sauter bino au nyonso. Et vous en landa, oya nyongo, oya sana na besoin ya nyongo. On a la linga kanga ba nyongo, na futa kanga na reta. Yaka, j'ai des services à Zwaka. On a vu la reine. Hein? J'ai des services à Zali France Mobiba. La ville la reine. Okelo Luka, Jojo Panda. Numéro na Ezali 07 81 21 87 96. Allô, j'ai des services, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien, j'ai des services. Ah, puis surtout dans le départ, il y a Angola, le 25, il y a moi demain, Oyo, là le 10 mai. Numéro il y a 09 52 96 16 79. Bonjour la dame, Bobenga. Oh, il y a ça solo. Vous comprenez? Donc, na Lyon, vous ne pas José Kalonji Badibanga. Écrit na bango yango na C numéro na bango yango na C boke ne pas na bango na Lyon so vous la personne bobengi José Kalonji Badibang la fille beaucoup de la maman Azari Viviane Italie Mobimba bata Naples bata Milan beaucoup de la bobenga maman Azari Viviane numéro na bino yango wana eza kolega na C. Oui, pour comment le numéro de maman Azari Viviane. Bopanga te, agence Oyo. Koudi Mbote.
ici c'est JNT Service. Nous avons la promotion, il y a un carton. Nous travaillons dans 5 dimensions, il y a un carton. Dimension, il y a un carton, il y a 60 x 40 x 30, biso, il y a 50 €. Ce qui est pour la concurrence, biso, il y a 60-65 €. Mais par contre, le carton à bango, il y a souka awa. Il y a biso, bandi awa et eti awa. Il y a bango suki awa. Donc voilà, promotion, il y a un carton à biso yangwana. Et deuxième dimension, nous avons un carton, il y a 70 fois 41 x 32. Ils arrivent à 100 € pour la Île-de-France. Et pour la province, ils ont 130 €. Et en ce moment, il y a la promotion, nous avons 10 € dans le carton. Et troisième dimension, il y a le carton, il y a 70 x 50 x 50. Ils arrivent à 150 €. Et pas les concurrents, ils ont 160 €, mais ils ont les mêmes dimensions. Nous avons le carton, ils ont miné. Et celui qui est dans la 4e dimension, nous avons un carton, il y a 80 x 50 x 50. Biso ils ont 250 €. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un mboka, donc ici, carton à biso, na 220 €. Carton, il y a 80 x 50 x 50. Ils ont 250 € payés à biso. Et pas les concurrents, ils ont 270 €. Les autres, ils font ça à 290 €. Les biso pour la population en Moka, tout ça, les promotions, et bani awa dans mois de mai, tu en septembre, promotion, carton et qui tient à 220 €. Et tout ça, carton à mounene. Carton à mounene, on a 100 x 50 x 50. Bandi on a 350 €. Mais biso dans la promotion et qui tient à 300 €. On a pour la Île-de-France. Donc on a 300 €. Et ce qui peut arriver au Tindi, 4 cartons, 5 cartons dans la moko, donc ça là on est sous prix. Et en même temps, vous allez sur un carton moko à 50 € pour être gratuit. Donc JNT Service et Yewana pour nous faire une solution. JNT Service, tout ça va enlèvement de porte à porte. Ce qu'on a biso, tu as que le carton, tu as kaka à compte il y a 10 €. Nous ne vendons pas de carton, tu as kaka carton. Tu payes sur carton, tu as à compte il y a 10 €. Quand on recharge colis, on paye biso, tu reçois colis. Quand on te on paye si le reste, tu déduis 10 €. Par exemple, ceux qui te paient ça au carton à 50 €, tu as à compte il y a 10 €. Quand on te reçoit colis, on paye ça biso à 40 €, y compris 10 € pour ce qui biso na compte il y a carton. Eh mamé, Achasol, le yenge, Achasol, Achale.